Mais makambo nyonso baoloba wana ezowuta kuna na bamboka wana bongo neti en Afrique biso na RDC eloko nini tosi tolobi ya biso moko mpona koevite corona rien yate tena netouffement ezalaka na 4 5 heures lere ezalaka yo kotelema te okotelema te masque pema tokoka te papa olobi wana olobi otogarde 1 mètre. Est-ce que chauffeur na kati ya mutuka na kila na baza 1 mètre? Il faut relâcher masque pour la contamination ya corona. Batu ba éviter po boza ko expliquer bango na français. Ka condition que faut ozo kaka ozo o mizipa bolo kola ba ninja. Ngana zo mutu likolo moto toza 1 mètre. Menza bazo sala biso to chose la ka envie. Botiki la biso ba condition difficile wana eza ndenge na biso te. L'actualité reste dominée par la pandémie coronavirus ici en République démocratique du Congo, plus précisément à la ville de Kinshasa, la commune de la Gombe, la commune la plus fréquentée, ils avaient qui bongo confiné, c'est-à-dire bateau bakokai kokota kone ezali ka batu moko boye songolo pakalo bazana misala moko bien approprié. Kasi tomoni gouverneur ya ville ya Kinshasa Gentini Ngobilambaka le TV le mona général Kasongo Kolobake commune ya Gombe zali déconfiné kasi petit à petit bakobanda muke biso population oyo batika na ba commune mususu bazwa kaka ba mesures de prévention oyo ko sukola maboko ko tousser na coude et ko zala 1 mètre ndenga na 1 mètre na cameraman nanga en plus ko lata ba masque problème eza ko lata ba masque port de masque est comme obligatoire awa na ville ya Kinshasa to éviter cette population congolaise à saisir message bien qu'à avant de continuer bon moko Arthur Nabiso ya mokolo ya lelo to landa no message ya gouverneur ya ville Gentini Ngobilambaka bongo to kuta na sima à partir ya lundi motonyoso esengeli azal la masque na ye même oyo kosa na liputa okosa na elamba et tout ça au sali pour ko éviter au contaminer bandeko yope ozala contaminer te bana kisasa il faut ba yeba maladie ici côté biso na Kinshasa tozana ba cas environ 300 na kati ya Kinshasa bato tukumi balé na mitano c'est-à-dire 25 personnes basi ba kufeli biso na Kinshasa eza ma mingi il faut to mi batela pe to mi batela baninga mosusu. Voilà, tout ce qu'on a bon message ya gouverneur ya ville ya Kinshasa Gentini Ngobilambaka kolobake population esengeli ala ta masque to kitanga na bino na terrain lelo na poni wenze pona nini parce que ba maman na biso nde bazalaka vraiment bazalaka vraiment risque ya kozwa maladie wana bazalaka vraiment exposé pamba te il faut ba tout na ndenge bavanda na ba mesa na to kitanga na bino na wenze ya Pongabi bandeko na nganyo ya kalamu nazoki na wenze ya Pongabi to sala constanga na bino soki ba mama bayamba ki message wana bien soki bazo utiliser masque wana ndenge nini to landa to ka ba commentaire na bango to ko ba lelo fomeza ko tambola lelo bomoko actu eza ya ko tambola bienvenue très cher internaute ya bomoko média surtout balandi ya bomoko actu to lelo to ko tambola to ko za ba point de vue ya ba mama to tambola to yoka ba mama soki ndenge nini bazwi message ya no ya ville ya Kinshasa. Voilà, papa mbote là. Mbote maman. Tomoni olati masque, c'est là eza masque. Oh eza comment masque ba recommander ki balba ki ba lata. Bon eza mpona nga o balba ka to lata ba kashine. Yango na mona ke ngana eza santé te na rezo kashine. Gouvernement ka bolité. Na kena balon na zu yanga yona olata. Olata no kashine on pona. Bon pona se protéger nga moko pona chauffeur à moto na me mana éviter na me mutu moko te parce que va te belé. Il y a ça se protéger, on peut protéger le client. Coronavirus. Bon, ça m'a beaucoup fatigué, ça va juste se protéger. Maman mbote maman. Mbote maman. Baloba ibatu balata ba masque mais yo lati masque te quoi. Maman toza na moya ko loba kutu te, toza ta na eloko te, mbongo ko soma masque ezate. Ozo zwa risque ya ko zwa maladie oyo. Maman nzamba ko sunga, to ko zwa maladie yango pete. Maman ndeko za masque te ozo senga ba salela oni.
ba masque to nen po faut pas pesa biso ko mama tozana makoki te ko lia pasi makamnyo so pasi soko to ko sani tozo teka te neti bo bazo benga na biso mbongo ezate to kangwenda bandako tozana moya ko lia te mbote mama ngai nalati yango te mpo na étouffe en plus nakosolaka na nga mpe mingi nabelaka na ngai moyen nalata yango eza te mpo ezosala nga kaka moyen na peme eza te na muta asme sikoyo okolata kaka na makasi tala nakopesa nanga mutu maladi te maladi yango eza wapi nga aza na maladi wana te ozomona nabelaka na nga banda kala nakweyaka batension makambo ebele na nzoto sikoyo na minute mpo nalata eloko wana naokoka ngo te soki natie kaka pema naza muta asme nakweyaka batension sikoyo naokoka ngo te soko bomoni nga bokokanga ngai mpo soki bokangi nga naexplike bino ndenge wana bokondima oyoki yango déjà bandakala kosola kutu bandakala avant que coronavirus ebanda ça veut dire que batusu déjà bakosola babelaka en tout cas ils ont étouffé ce qui peut-être organisme rekoya makashine oyo ke mutu akolata azo respirer en même temps parce que baisa biso mutu aza na kashine te akosala même kitendi mais kitendi wana ezoko étouffé peut-être nga avani moyen aloba na sia kitendi eza te parce que ezo étouffé la population lobi mpe aza na ye na ngongo te voilà tokocontinue kaka kozwa bapoint de vue ya population mpona koyeba pourquoi bazolata bamasque te ndeko bonjour tomoni olati masque nalataki me nalongoli mpo na pema biso obela pema tokokoka ngo te olata bo étouffement embouteillage bato mooteka bie eza te moya mpo loba bie ya te wana tolongoi na biso yango tomoni donc so malade eza nango ezwa nango biso so malade ezalaki me tokokufa loka basoso malade eza te. Voilà, très chers internautes de Bomoko Média, continuons de prendre les interviews de maman. Donc, au côté de la Wendy, à Pongabi, au monde, maman va côté. Maman, bonjour. Maman, au long du sous-masque, il y a un masque obligatoire. Maman, babilo tout le monde caca. Bon, sur la date, maman, monter ma caca. Na ko gâter maman na. Ta âge de kobika to ya rapport à passer ba buzo. Maso to na ko ese beto ko na wente mais ba na misate mo pa to sa boye exact to bona po bana balia. So na cheka maman na ko ngate. Tana mukele vale bonde na zotoka mais so na chewa na passe coach. Yebo gonza ba battra biso ba. Abo ba biso na sa ba pone po. Si to be battra te yenda abo malali wana ezala musika na kombo na Yesu. Merci maman. Du côté spirituel, nous avons battu la base que point de vue, il y a population qui nous maman peut tout le monde côté Kandembe. Ba maman pote sur ba lulu ba plus ba poto ba moni ndembe maman zote Kandembe mais a exposé la maladie ba bengi coronavirus maman olati masque te bon nalati masque te na sens que na bi masque ba docteur ni balata pour prévoir na bateau bazosala opération parfois bazana maladie moko et ko contaminer docteur faut ala te le kon ngeti na maladie te na ta porte même si mto lati aussi kozana maladie zo banga na zongo ndo lati félicitations nzamba pambola parce que boyinga na zo maladie ozana ngo bonga na osate yeso mema maladie nga ekurusu soki to na maladie me ana kishasa muta ko tika la te pona bistile le to kota 20 30 bato malade ba kota bo c'est que biso na Congo ça te boko sa biso bo tika biso to vivre mais so la ti masque te ba okango na ndi ba kanga te so ba kanga to ko bebana to bunda mto kanga voilà maman le lui va repérer bana va bunda na mto kanga to continuer ka to monde ba maman ba so côté quand même masque là ta malango te to éviter so ba yo ki mot d'ordre Argentine ngobilate bonjour maman bonjour so te ka pepele boy est-ce que so ba maladie parce que là ti masque te ngana yebi na makambo anete yebi na ngote yebi maladie nazo yo kana na monde na épreuve te voilà sensibilisation plutôt population ça comprendre kaka te ceux qui malades yango eza to bonjour maman ok tout ça on continue quand on doit point de vue il y a population bonjour maman voilà
Bonjour maman. Comment vous avez quoi ma poule mais vous l'êtes masque il y a protection est-ce que vous pouvez faire des désinfectants pour éviter vous avez s'exposer na maladie maman na yo kaka babito somba même bongo somba ngo exact so bapesi nga ofele na olata pour na boya nga na teka kwa nga na benefice 50 fois so la longoli 1000 fois babesa la so inédita so que si na boya so biso na mbo ba kablongo fe to mo ba penyo so ba kablongo fe so ba ko kabeso feleti so ba kabingo fe na olata so bapesi ngo feleti na mbongo sombela ngoti. Voilà, il a la question de moyens, tout ça au monde a population. Tu continues tout dans la carte à Wende, tu as un point de vue à ma maman parce que ma maman est vraiment exposée à la maladie parce que ah on a Wende, tu as confiné, tu as tout ça collègue. Tout ça vraiment confiné, tu vas continuer. Bonjour maman. Tout le monde nous a côté que la personne moussounin te ababoye. Bah lui malade des anamboka. Maska na zana ngo ngana Coca-Cola tate yango ezaka na poche ngana Coca-Cola tate saka pe mezo to na lwati na komi na koyoka pe mezo ezo katana nazo kokate Sona cheka na munoko nazo yoka bien te on ba do teka 500 francs to sombi kakati bino boka bela bisot bino ndo yoka bate so no lebi bo somba to sombi a 500 yango bino ndo yoka bate no lengi ko kabate. Voilà. Maman Wenze, maman va très très fâchée et puis va dans la soif à Koloba. Maman to monyo pe za koteka mikate biloko ezwa ka poussière. Mais on doit s'exposer. Na osoma olobi. Yana za mbongo te. Ah bakanga mutu te ko bakawela e batute. Voilà. So bakawela ngo batu bakokanga mutu bakawela batute mutu asoma mbongo na ye. Na osoma lobi. Lebi so aleki wakuta ngana ngo. OK, voilà. Ko baka ko point de vue à population to monyo mawa aza kotenga bataba c'est do bomba corona. C'est danger boye okaki amela ya gouverneur ya fille gentil mobilité. Les gens on sait les moyens on somme avec exact. Vous me semblez tout bon sur les quelque chose de final. Parce que les point de vue il y a maman il y a Wenze parce que maman Wenze a exposé la maladie parce que ça tellement confiné donc on point de vue il y a maman bonjour. Maman tout le monde le gouverneur a vu là-bas qui nous a la masque. On est payé madame. On a somba. Je na check quelque temps payé. Voilà, nous avons au point de vue il y a population. Bonjour maman. Bonjour maman. tozana mbongo kosombela te basala biso don biso tolata na baganda ba masque ala wuti twana mbongo kosombela te soki siko malade ezwi mbongo obimise koleka 500 francs ozoboya na kozala na mbongo te so malade ezwinga soki na evite so ekozala ndeni so pe na okufa na kufika kati voilà population toujours na sensibilisation ya mokola lelo pour un point de vue à population boyebi ka ndenge ezalaka toza na kati ya wete il faut lata masque pour se protéger voilà America mai masque pema toko kate papa zolo mupetai ndeko ngana de masque c'est fièvre pema toko kate mupepe zokota te na zolo na munoko pema bolika biso solution mususu masque toko kango te pema mokonzi mama tomoni ozoteka balobaki bato balata ba masque yo lati masque
Maman la kokite baloba masque karaté ata kitambalo koki kokanga bo. Mais nazo kokate pe mamukuse mama. Ya ona longoli na ngai yango. Po biso wantoufement na to kokango te. Naze posé ma maladie te nzambe mutalobi nzamba balobi o mi batela e pa batela yo. Nzambe ne muta obatela ngai ya. Ekezwanga te. Mama mananani na Congo maladie za. Na Congo pe maladie za lango. Na Congo maladie za te boti konyokola biso. Kote kezate tozo souffrir kolia bien te. Bolingi ba toilette tonda te mama. Maladie za te mama. Boti kabiso kimia. Nete wana lobi na kanga zolo na munoko muta pemela kana zolo na munoko siko to ko pemela wapi e bongo lidusu ya matoi to ko tia nini to kangi munoko bongo matoi bongo misu to kanga ndenge nini ndenge na nzamba sala ba poalo na nani na madusu nzamba sala ba poalo na madusu siko madusu wana to tia wapi mama futi kabiso to fonda yaya malade ezate leur malade yaki na mboka na biso bana babela 10e mois 11e mois bana babela ki siko sanga onde zabo malade wana sele kaki na mboka na biso zaso malade bana babela ki biso makasi komi ebeli ba chinois yango ande biso to souffrir na place ba chinois te Congo eza riche futi kabiso to fonda yaya nzambe ngane tingayo na bela ka pema na kokanga boye na bela pema mbala mibale na kobela na kwei wano abeli bokolo Voilà, et ça, un problème, il y a sensibilisation. Vraiment, on comprend que la population quinoise n'est pas trop sensibilisée sur cette pandémie. Malade des ânes à côté. Malade des ânes. Ngayango o papa muswaya ya na ko somba ya 1000 fois na te mikolo papa lingi to bima lisusu o malade ya na mboka to bima to zambongo we to somba biloko ba 1000 fois to tega papa muswa na suki ka wana bio mo ba journaliste na songo atana information journaliste mo azolata te po roloba ndani ni biso to koyoka o kangi munoko me ozoloba biso to koyoka ndeni nzala o eza ngomboka ba condition te mboka ba condition za la poto awa condition bino bozola ndela bata poto ta niveau boko te singo bata poto ba on ba sali sarabiso na bata ngola to so zwe loko te po bango pe bokangi kuna na ba chance bokangi ese ba sala ande ngwala biso to vivre ndeni bazo yokla biso mababi malamu bakanga biso me bino te batika banzela ko mbongo ke ya eya ka po bino boso mata ba los bokangi bato poto bokangi bato ngola so biso to vivre ndeni awe loko mo za te mboka ya passe tobi mukoto robonga te ata mbongo ngo ye bo pesa ngo banal bayi ata mbongo ye bo kabla ngo ba famille kaka biso mo so to tekite to liara te ale bo kene ba conjole bino bozo pesa biso botika ngo bo kata ngo ponzambe de ata kota makamba Congo ayebi Congo bande Congo nzamba lala na Congo ako ndima te biso stokuf ege yate tena ne tufumeza kana 4 5 heures les zalaka yo telema te o ko telema te menza so sala biso to so zalaka en vie botiki na biso ba condition difficile wana eza ndenge na biso te bote na papa bote mama yo mokumbi moto balobi bolata ba masque moto ya gouverneur ya Vigentine yo lati mama masque ezali tokolata masque aso toza na esengo ngana za na esengo te nazo mo ndenge bazo pénaliser population malade ezo kima masque te malade wana ezolanda bato wana kuna bato bazokunga na bikeko wana biso awa tozosambela ala wana kozwa biso bongo te tosine contrat na malade wana te natikali komona vraiment mutu yango baleki na ye na malade awe famille nanga mutu moko atikali kobela malade wana te batika biso tosambela biso nyonso nzambe parne biso makambo wana biloko wana balobi o tolata ba masque wana nga azomona tina nango te poso na mimi mutu na mukongo nanga awa nakopesa pe mukongo nanga bon malade wana zo mutu parti ya soyi nde balobi wana balobi oto garder 1 mètre est-ce que chauffeur na kati ya mutuka
nakila na baza 1 mètre nga nazo mutu likolo moto toza 1 mètre il faut kanga nga na mukongo soki aza nango na mukongo na yokozwa ngai te tozo me batu di temps lundi au lundi to mona vraiment que non eza normal on a tikali ko bela maladi wante eza ko su to bela na ngo biso eza neti maladi moko ta ebola yaki na mboka oyo protection ne yaki po to banda kolata po to ki ma ebola eloko moko te ebola ndenge suki kaka ba intérieur wana me batu bakufa ebola ba musu batikalaka qui précisément qui nous a fâché. Après mot d'ordre, il y a Gentini, il y a gouverneur, il y a ville, il y a Kinshasa. Très chers internautes, il y a Bomoko Actu, surtout Bomoko Média, nous continuons. Il y a Kozwaka, point de vue à maman, les gens qui sont à Ouédi, parce que maman n'est pas à risque. Papa va au maman n'est pas à maman, Mboteno, aux années qui message, il y a gouverneur, il y a ville. Maman nalandaki yango mais ba condition ba pesa za passe bango ba kanisi ke ata na wenze asuma le bezo yeko zote na wenze ka condition ka faut ozo kaka ozo o mizipa bolo kola ba nija pona nini batu miso ko kate neti ngam ntilo ko ngaso bezo kangela batu pona cash ngaba ko kanga ponga ko na ko kaka tufumate ata na wenze ale to yaka ba emetro na wenze to kanga makaka bona wenze maladi se eke yana ngo ana kongo na biso maladi ane zate ba maladi wana ezala bango bato bakina ba poto na bango kote bakina koleba mbongo na bango ba poto eza kote na bango bato bambo neti biso maladi wana ngai pa na ngai kezwa ngate kezali boto na ngate pona wenze ato kanga makanga na wenze pona ni ba biteke na wenze bakanga wenze pona wenze mtazo zo kota zo uta bazo to sanga na kaka na wenze seke to kozwa ngo kaka mais tellement na wenze bakanga zo kanga makaka boy seke maladi eza na ngote tomoni olati masque boy est-ce que vous comprenez l'importance à masque olati masque pourquoi bon ngana lati masque pour éviter contamination de la population. Contamination de la population, na famille na ngai. Pe na ngai moko. Contamination contre quoi? Contre le coronavirus. Maman yo yebi, est-ce que batu mususu ba yebi que il faut relata masque pour la contamination ya corona? Batu ba yebi te po. Boza ko expliquer bango na français. Boza expliquer en mingi na français. Parce que na bato biso to voter na parlement. Boza expliquer biso ka na français. Mais ceux qui basissent bambon là bas on a parlé maintenant bah quitte na cité bah comment expliquer la lingala pour comprendre pourquoi on ne parlement mais si quoi pour expliquer un peu la nini na la ta masque na lingala au lingité excepté maman honorablement na monaki yem tazaki expliquer quand même na lingala mais bah député nous surtout voter na parlement bah expliquer encore en français si quoi bah expliquer bah congolais to bah expliquer bah européen et là on est ça biso passe ma case. C'est pour ça que les Congolais mais tu vois, les Ming, sont que na Chine, les Chinois battent ça na chinois. Na Amérique battent ça na quelle langue na bango. Si tu as comme si tu as mais le français est une langue moko est destinée quelque part. Mais étant que la pandémie est comme mondiale, est-ce que vous avez que le coroner saisi le numéro matricule? Vous avez que c'est le numéro matricule. Et comme Covid-19. Si vous avez un siècle, si vous tapez sur Internet Covid-19 et vous avez des symptômes, des morts d'hommes, des numéros, mais vous avez dans le Parlement. Vous avez expliqué que vous avez voté. Na Tchango Kuna, na Funa, na Lukunga, na Moamba. Mais pas que nous expliquer la lingala. Parce que même la biso ka katini na savon mais bazo bossa na makambo ebele. Bala na baninga ne ba osa na photos. Ba me m'appelle bilo a lia par exemple. Ngala za ONG, je parle na ONG à droit de l'homme. Na sala assistance sociale, na sala gestion des conflits. Mais bi que na moment bonne place nzamba o mona banani o bakoki et d'ailleurs corona ezani. Désobéissance à la parole de Dieu. Salomon, Pharaon, a Foukama Liboso, a diplé. Le lot a décidé il y a un monde. Yo somoni mutu moko lobi ke to sambe. Yo somoni bon. Ata mboka na biso awa. Pas qu'on décréter pe jeûne. Pas qu'on décréter jeûne et prière. Mais makamuno so ba loba na ezo wuta kuna na bamboka na bon on est en Afrique biso na RDC et là on est aussi dans lobby ya biso moko pour na ko éviter corona rien excepté biso ba œuvre de la foi to sala prière pour la nation congolaise pendant 7 jours to kangama na ndako ko bonde la nzambe et message ebimi ça c'est la désobéissance
orgueil spirituel eza na bato na place bato babondela bato bazokontinue osaka barecherche sur nini ntango bato bazosala barecherche combien d'hommes bato bakokufa ebele à partir ya barecherche bato bazokufa mais na place tokende kosenga nzambe pardon ekomi difficile ozolanda ngai na oloba boye naza œuvre de la foi naza ONG œuvre de la foi bato bazoya kolela ngai makambo wana nakoma osala baoyo mpona kodistribue bato gratuitement natie katini na libanda leo naomona bakatini katini soko tia na libanda luka ndenge okosala mpo mai ekule sikoyo mutu moko aza wana abwakaka mai abwakaka mai bongo oyo akotia mutu mosusu mpo obwaka mutu mosusu non tokolisa mayele na biso badepute totina na parlement babima sikoyo bakende koyebisaka biso ke pandémie moko ekomi mondial d'ailleurs ces huiles numéro matricule ndenge bakandeki kolanda biso mpo tovote bango ndenge mpe bakolanda biso mpo bapekisa makambo wana epuis bamema basupport baya maboko pamba te bamema support parce que ntango bayaka balobaka na biso tovote bango sikoyo ekomaka maladi moto oyo bateye na maladi akolia nini akomela nini baninga na Europe na Amérique na Asie na Océanie baosala yango bongo awa voilà maman très et c'est très important na siliki voilà maman là vraiment très fâché le visa likambo ya sensibilisation banani ba sensibiliser ba leader d'opinion tout ça au mona bongo ba député ba sénateur ba toto vota musala bino ezani maman ici à lobby okitaka raté botiye ça peut suka maboko to suka maboko pona nini nga sai na ngelo tena sukula ka maboko na elongi na mona simba te makambo place bandinga na ebité nazui recommandation oui na respecter pour président de la République mta lobby to respecter na mona maman Olive pa osala musala maman Denise Nyakero pe telema sala musala to comme na moment moko juste oh bazomona banani wala bako sauver population voilà ezaka na leur députation te na moment opportun bomo kilimo bimbezu maladio et na otuna Ebola essaie comme en Europe. Ebola comme en Europe. Même si on a lango ba Européen ba yakate pour bazo Ebola ba kena ngote kaka pandémie ande ya biso tozion. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Maman très fâchée à ce qui se passe par rapport à ma capote. On continue par votre rapport de la population. Est-ce que la population congolaise a zola ta masque pour nani? Tu peux pas au balatité pour nani. Ba ka message il y a gouverneur Gentini Ngobilate. Topé message là qui vient transmettre à voilà toujours comprendre qu'il y a problème il y a sensibilisation. Donc on peut pas ma point de vue à population par rapport il y a pandémie ou par rapport il y a port il y a masque obligatoire. La ville province il y a Kinshasa Mobimba topé na République démocratique Mobimba pour n'a pas se prévenir contre le Covid-19. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Merci maman. Maman, fais ça numéro non, je vois numéro na aussi de la WhatsApp non? Na plateau de Robin 89 62 080. Maman nani?